On va vivre dans un groupe sans souci. C'est un homme de Dieu. A expliqué pété, c'est un avis Nini Yamouna, Serge Louyeye, Flore, Anna Mobumbo, un fois na bango yoka na raté, batu mabe. Tango mutu mo waza polo polo lobi na ye, yo mutu polo polo ndo bibi mabe. Oh mutu mo waza na si wana. Kozwa ite. Allons. Tangabi. Biso oya koya te, alongwe nde bango bakebo, alongwe to kene pas mère mado, groupe bisiko to bango to longola bango. Et comment ça souci mususu. Na vite to c'est loko wana te. Nga na epona ya biso to bonde kaka. Peut-être bango ne ba bandoki to biso ne ba to tikali, to za bandoki. Na tina calmer bantu ko bate basilika kaka. Calmer bango ya bakei pe baye bakenda kuna wenzambe. Na evite soki ezaki nini esimba na ngote. Spectacle salamate ye baza sir na makambazo bapesa lokuta te za ba vérité kokongana te kokongana te ezaka site moko image ya Congo point epai ya la patronne babi la patronne na bino na image ya Congo. Merci na fidélité au pesa na ngamoko la patronne Yvonne Miandabou. So na za na micro bozala déjà na sengo baby ki la patronne aye surtout que za émission numéro ya sika invité ya sika non masolo ya sika kande na lobaki ya patronne za ka bon so woni kana tourner ti ya moko pe mana ata na pemsite na ngamo yo ka pasiani oh si na ngamo yo lo ni solo mte a passer au Sekisinga, donc la patronne, avant que tout série, la patronne est à Congo. Donc, même si on la patronne, pour tant que bataille série, la patronne, mais depuis, nous avons déjà la patronne. Donc, nous avons la volonté, nous avons la salle, nous avons la bio, nous avons la plaisir de présenter une émission à l'îlot, Boakandobo. Nous avons des balipou, Tolobi. Tolobi, moi, calé. Selon moi, Berthe Djonga est bien. Tout le monde est moi capé bosser. Pela hina ngwa. La patron l'ambisi wane kenda wapi. Eh, ya ko kinde balera pas si. Soit aux 8 il faut que moi ndakuna na osia. Donc mamna loba tara cadre doza. Et pas ya yemoko le grand gérant papa modéron paka. Hein. Ndeko ya makia making paka. Eh, na Paris to pesi côté. Pas un petit bâton sur la date sur la Paris de début de l'union sur le cycle dans l'image à Colombie de Gustavo. Dans un plaisir, on m'a invité mon collègue au Bimbo pour que c'est dans la épique. Dans la bino ma case pour côté wana bolonga vraiment. Eh pas tout na même tout mon nene. Bon là sinon mon nene. Bino ba boye ba katamine na batamike. Nga na mbika ka invité. Na mba une fois na image à Congo, bo sepela na ebo senga kutu bis. Mais là pas tout le monde sera ngo nzoto ka ndesi ba te er moko pe to pe maki. Les gens ont plaisir aux gens, c'est mon papa Joker, on a l'image à Congo, on a une émission de Papa Joker, bonjour. Macam. Puis quand on a tourné mon bunga. Le poto solo la masolo etali théâtre aza comédien boyebi bo moninga nda bandisi donc ndenga pe na de jouer muke na ba comédien o bayebi na pe na ndoye ba moko donc na pesi merci belé na grande merci na onyo so sala pour na biso to jamais vous ça le fils c'est Mata hein to komisa biso bala patron na lelo c'est le fils Mata pourquoi pas na grand frère na ngai ya ba suppose so sala ngai sala mabe ya na ko zo crise té Flori photo mobala Marie Jeanne Momban. Na changé dans j'ai été là pour ton azaka ndinga zalaka tout ça na papa Joker à sa comédien ataye qui ça ataye bio ça à théâtre moko un peu à côté na baninga tu vas rater ça pour l'année nga bima na nzambe ndalinga nga bimisa ngai premièrement parce que yende mutu alakisi nga ye mutu atia nyonso kati na nga. Et na groupe na ko na bandi na ministère amen na groupe Pelisa Mwinda tous na frère Didier Mayemba na yemba na Tumbishai lila on m'appelle pasteur que je salue
tosalaka groupe moko wana pelisa mwinda bagene kaka église mo bathéâtre. Deuxième groupe ezalaka Shalom ya papa sans souci po banda oprie mpe na ministère amen. ezalaki bon ya sans souci ndi ya mikolo biso ya bagene hier moko mpe tosali fusion et toavance ti groupe yango mpe nango. Après wana nde nakei sikoyo epai ya papa sans souci le maréchal kondo mona ye mpe mana kimia. Alors epai papa sans souci kuna ti na évolué tomila été anommé ngai parce que naza pour na koyebisa yo naza le dernier directeur artistique titulaire ya groupe sans souci. Donc chef va nommer ngai après chef akufi. Donc après une semaine 2 semaines. Oui, attends à nommer après 2 semaines. Surprise. Vous arrivez à ça, wana tout ça longtemps on vient akufi. Continuité à filmer wana nganta que directeur artistique réaliser yango. De continuer sans participation à papa sans souci. Les facilités, l'idée azate à 4 pièces. Tara vieux na maïla zaki na ngo. De continuer venir réciter salamaki. Tant que via kufi. Pièce wana sili. Première pièce de sala sans participation à papa sans souci. Zaka idée nanga. Pour nani ni boye. Je crois ba obalanda batala pour de chasse ya boma mwane pour na kwanga bano benge madia pour na papa makaya banini déjà nga récite batuku ba komo loba oh non c'est que papa sans souci tikela bino pièce wana na boîte. OK, il y a qui ba inspiration na maile tout ça qui pa papa na continuer je crois na jouer sur pièce mususu. Donc après papa na groupe sans souci na ko loba na beti ba inani ni na ko longwa compte ya mama moko boye voilà. Qui chef makasi na luka yango te maman nazaka surpris. Na nini te ba respecter ye bobo ba komote me banda ba banda oloba eza nani no comme ça Joker mo lo yo poto mo na yo les plus jeunes et tango ba ko tanga Joker vraiment ba mimanga na chipoi tombola ngai sirona ba chi Obama aya utokota na président ya terrible sira to zaka yes weekend donc to kidna l'hôpital to envahir vraiment nazaka surpris na yebaka te babinga ngai te eloko te et namonaki mpe bamosusu bazali mécontent peut-être nauta kokota groupe sika peut-être nazalaki trop jeune babiloko ya ndenge wana basalaka biloko ya papa na bana nde mibale l'enfant prodigue na ndeko na ye ngai kutu tala boyeboyeboye ezalaki vie soki azalaki vivant tonga totuna ye aloba le pourquoi anomanga. Mais peut-être amonaki eloko kati na ngai yango anoma ye ngai anoma ngai nakoma directeur artistique titulaire ya groupe ezalaki ndeko na ngai Flore Bango. Oui, que je salue en passant. Wana président pour de chasse azwi bateau de commande parce que yazaki président bon c'est wana ezalaki tongono ngai mpo na ngai na wana ezalaki apostime à titre postime ayezwa siko bateau de commande ntango vi akufi yango mona sans bando benge maréchal pour de chasse benge président donc sans ça neti akoma neti moi ancien moko boye akoti comme des sénateurs moko ndé to continuer ki ti peu bon tellement ba mabe kotaki banini il y avait l'appel ya papa na ngai ya apôtre secrétaire na ye aisi ngai akopana de patriarche abenga ti na bureau to ngaka soki Joker azaka kuna na busansu asina papa na habité abia télémitation OK ça va okende après sur 2 ou 3 semaines abenga il est encore là
yebisa ye mutu ya kendele kuna kufi azozela nini en même temps ezo coïncider na makambo ya mabe oyo nga na vivre kuna na groupe sans souci c'est un homme de Dieu a expliquer pété c'est na biso na nini ya mona na nini et coïncida na même ba moment oyo ye atunaka na même moment oyo na kolobango bato mosusu bakomprena yango mal kuna nakuta mo ba groupe skill mo ba ekiri mo ba nini bon esalanga passe te na yesika donc mosusu bayaki kaka na ndenge ya flatterie de ata mosusu mpo azanga role te basansi wana mais nga bi na ye mpona bafaible mpo nakuta bato mosusu mama aye repetio ti azongi mono ekomi esolo batelemisi meme mpa liboso ajoue o misu nange ezalaki mpona bato wana yavie fo na bagroupe fo todenosaka biloko moko boye ezalaka bien te biloko bagroupuscule wana un artiste azalaka conflictuel te azalaka rancunier te art eza lokola saint esprit elingaka mbindo te okojoue bien te soki oza na barando na bato na banani parce que il fauttojouer nga na yvon bien tobeta nga na audio bien fitu bien mpo eloko eleka bien mais soki nga na toyokana te na location na scène naolinga ta mosu na fouché non neti ojoue bien te babiloko ya ndenge wana mona scène na gifle yo oyoka ono nga moto atindaki nio gifle babiloko ya ndenge wana oyo namoni yango mingi na bagroupe na groupe sans souci nakoba oyo nakutaki wana eza mpe na bagroupe mosusu nga nakende parce que kuna epesinga expérience ya bagroupe théâtre groupe skill wana nde elongola papa Joaquin pembeni skill wana ezalaki olieza na ndenge ya malamu parce que nga na apporte nazwaki lokola un petit génie moko boye nayaki ife bazwa nga baexploite ngai bango bakomisi ngai neti ekeko bamikela ya minduki wana toloba sikoyo ezalaki bachef na yo parce que bato asie bakokaki komata esika ozalaki manipule parce que bamesana bango na bango banani na banani bazali bachef na bosongisongi songisongi te po ata yo olobi te oyo bayebi bachef oyo bazalaki neti lelo na mboka na biso tozokondane mokonzi ya mboka bavie conseiller wana balingaka bilongi na même voi na bango eyokanaka te bato mabe ntango mutu moko aza polopolo alobi na ye yo mutu apolopolo nde obimi mabe mutu moko aza na se wana kozwa ye te aloma ntango abi bato wana ntango sikoyo oza na mutu apolopolo ye lelo tozolongola mutu yo mutu ozo anonse boko yo nde mutu mabe bato mabe wana bazala na bango me na kamwa bango nyonso na groupe sanso balongwa bakenda na kamwa bilongi ezalaki na groupe sans souci ezaka wana etikalaka wana apa ome nde alongwa olingo bane ome mutu asala mambo wana ome angani te wana sere na ngai te naka enfant chéri ya maréchal bango nyonso donc Vivienne bazali baflore bazali ye moko mona Vivienne azalaki Vivienne kutu nazofélicité mwana mwasi wana chief fo ozalaka mwa tika moment bango baba bansi ya groupe emofo oyokelaka bango chief fo ozonga mwa moke nsima tala naloba na langage moko de naye okomana mwa mosala alinganga oui azalaka la seule actrice soki na pc rôle baekona yango amona chief nanga lelo nanga nazwa déjeuner na en charge rôle opesinga efulinga fort Vivienne okopa bato bandakala bansie bazokoka boya teke vie oyo eza ngambu na nanu jeune epui nakoti sika baboyaka pete mama en tout cas nayebi te nayaki naumeli mais nakoboya nde namonaki naza entouré na bafrère na ngai naza victime loka Joseph ntango te na poste nazalaka na liboso ntango ye na koti ekipe ya liboso nakotaka ezalaki nakota na ekipe ya scénario nakomba mona omi script nayebi fe ya bangambo bana ya pati ya script banomanga peka awa nakoma joker ekota na ekipe ya scénario kuna mpe ntango okomaki nakosala script nakotaki pardon en tout cas tozanga papa joker azobeta biso lisolo ndenge nini azalaka na groupe sans souci et puis bagroupe skill wana oyo ezangaka te na mo makambo osala association amina bajournaliste bien et puis bagroupe skill moko boye ya mike bakoti mpo bapanzi bino mwana bato bazani mwa moke boyokeli moto apasa nini isopi bino naoki na soni na place na bino papa joker oyenga oki na soni na place na bino nozonga zaye bino menakangi na misu pardon soni kuna siko okute banango Serge Luyeye Flore Ana Mobumbu bamisusu
Aziza azalaki ntango na koti nazobima vie asispandaka ye donc asispandaka te alongolaka ye nayebaki te nayaki sika ka liboso ifaye bafutaka wana basalaire aboyaka bon wana eloko nga namonaka liboso ya lopango vie bon bien souhaita bonne chance et akende et après Komi pas oh Nathalie boy comment ça peut-être bazoyeba eloko basali te ça va bonne chance mais tokomena balobaki na biso oyo akoya te alongwe nde bango bake bon alongwe tokende pa mare mado groupe siko to bango tolongola bango ekoma sans souci mosusu nayebi te tosala eloko wana te nga naye mpona kosangisa naye mpona kokabola te eza na eloko bango moko bamoni kende eza na avantage na bango yango basali eloko wana bakende mais biso tobondela kaka peut-être bango nde baya bandoki to biso nde bato tikali toza bandoki na ntina calme bantu bakte basili kaka calme bango calme bango bakei mpe baye bakenda kuna boye nzambe nayebi te soki ezalaki nini esimba nango te spectacle esalama te couvre eza te bamakambo ebelebele producteur wana mosusu babe apika crise asala badepense inutile banini esala eloko te tukalimbisa biso na ndenge vraiment mais eloko bazongi mbongo ya retour boye batindi barenfort na kini ngabi ok place ko naoza bino so ya oyo nasali la pièce na nga pampampa esili fully groupe sansuli kolo pièce na ngai kasi te mpona nini boye efuli oyo serge akomaki moyibi ayibaka président jr donc eza ide moko kisolo kitoko tobeti siko deuxième pièce ezalaki ide ya ziza ntango kaka baye namonizongaki susu ayaki ozonga ntango vi akufi namonika président pude ono se nayebi mokolo alongwaka mais lokola vi aza te azonga yango moni mama r moko boye to respectaka baparent na biso so parent na ye biso omoni motu aza enemi na nga yo kolinga to corriger parent na yo makambo oyo naomona yango meme na mboka na biso nakoti nanga na politiki te mais omoni so motu papa na wanda osola na ye te soseka bongo kolakisa teke yo leki oza play koleka pere na yo mpo bato tu ovia benganaka bango bazongi nsima vie mabe mpe koti bazongi ebele ti nga eluka te mama mama saka azongaki analongwaki mama shaka azongi après liwa vie aziz azongi après liwa vie dudu supa ya ngam na yambaka ye président pour représenter nga auté pas ngadia dia banani vie ngadio yo pe oui supu te représenter nga na za chef tango na chef na vandi bien na mesa bien ye ngabi aziza ser nanga na ebie po miati na juye na bien mère na moni azaka mayela tanga dia na scénario ya sika ba atamayeli na moni dudu pe aye dudu supa ye pa ngadia ayuti pa vie ngadio aussi tobandi mpe barepe na ye oui na groupe sans souci alekaka liboso ka na répétition nabengi mpe aleki asali ok c'est bon banini nani mosusu par recommandation président poudre ye président abi adeya zwa ye aza acteur autelaki mais abandaki na mwa bata mwa basiku aye aleki toyambi ye atravaille ni mpe kitoko awa na mosika apres nga bato baleki ebele ebele apres nga yai delige ezongaki apres nga ezalaki serge luye mpo nga na remplaçaka serge luye oui ye sansusi moto alongolaka ye sansusi akufa donc atika serge na suspension ngam nazongisa serge luye ye na groupe sans souci na pièce na nga wana parce nasali casting namoni bamosusu bakokoma te lokola nayebaki kojouer ya serge nga nabenga serge aya na bijino tolamusa boro nga wana na kote na nga président kuda ya mpe na bato na ye oyo après vie nga mpe après vie moto nakazaki na serge luye ye oyo azalaka de ya titulaire oyo nga na remplaçaka ti wana
parti, toujours travailler, lui est payé à côté d'une équipe à scénario, à rejoindre. Alors, tangu, comment? Maman Seka, Ezabongo. Et en même temps, tout le même esprit naïe. Parce que tu peux y aller à l'église, papa moko, apporte le pain. Raison, t'es pas ma cage, ma pépé. Bon, ça me l'a fait gagner. Bon, tu peux te laisser à Maman Seka. C'est Baptiste, na mon net na niveau ya festival kuna. Basi bino bobimi ya modé. Ya modé mutaloba merci ya modé pour l'encouragement na bi. Bino bina soki ba batu ba pesa ba trophée banane. Bino faut ba pesa bino ba meilleur couple ba comédien. Maman Seka na papa Joker. Bamusubi ba kobolinga ba beta ba dio na Maman Seka na banani me. Biso na Maman Seka ya mama mafuta. Ya na kati wana e pelisa. Donc yanga Maman Seka ya tiko tak. C'est pour abattre nos sopos là. Bon, et ça c'est courté, hein. Et ça c'est courté, ça juste quand on a le bon voisinage. Donc on va bien abattu. Et papa je regarde une conflictualité qui est là qui s'est tout seul là na tel de bon appel babylon isolé. Donc bon pour na succès atayo moko. Bitin elongi opeso na côté ngo netinga mikolo so ngina sala émission na site na bino fitinga mbo na nga déjà. Na yambi yo l'élection na site non so boyo tiki na otinga na yamba na papa Joker awa na Volcan Vatican tinga na sala ngai misa papa Joker na Vatican et pas yam paka hein gérant paka modéro paka les grands gérants les ganani ma king paka donc batika msoto ya mso ange ngolo ana contrôle nyonso mikolo bon obendi mo mafuta baninga makaya sa joie na ye nini makaya opesa ya siki pa nanga makaya elonge bima nango bakitaka papa Joker bayebi bango te babi bayebi babi gaya zéro bayebi tatu bayebi ba mère ono bayebi ba maman Léonie bayebi bango babelela bango ba Dubai 207 bayebi bayiba ba kombo ya 207 tosala ngo na mapango akini e mabala ya Kinshasa moi papa pesi moi kombo ne 207 lelo pe komba 207 comme na groupe théâtral msusu toloba susu ni biso moko toza ba source d'inspiration lelo omona lelo neti cria ola bakoma même ba misi ba osalela ngo papa chéri asalela ngo alanda papa Joker brigade sarbat abeta ola et puis babo on a générique alors donc toza na biso to solara bien na bandeko so benga bango to bango monde baza sollicito ke papa Joker to mususu baza allergique amtema moni na bi eloko wana ndenge ekende ya benga na beta na bakseso eloko na moni eloko wana mama tangu président phénomène asala pièce na ye ya musique boy papa sans souci moko abenga bi nazo ya kota place wana babeta ni ba musicien o ya kabina ve Shakira écrire polémique ça ça mona sili akepa esobe mona sili yanga bengi vie aye pa benda phénomène lupemba babiloko wana lobama non artiste biso to la milimu art tango mona makele mutu ne bosola bien bien et peut benga ngana beta même la musique ça nango mususu pe quelque part patali bon moi bilongi moi visibilité ça là nous sommes avec compte rapé na sala l'union papa Joker osaleli nyonso bosalaka so mo mafuta ekomo mata po ofo koloba papa Joker mikolo mafuta en tout cas papa Joker mikolo nde na webisa bino na kisasa awa kangi na ye donc biso batotalaka théâtre koko sabino te hein ba bébé na batala donc Jackie sauvé na ndako donc oleli ya tena o ezana a te chaîne na ezana a o ezana a non mama lukaka chaîne na ezana a po batala papa Joker donc ba confirmer déjà na kin que non mikolo po batu bebo yeba na basila kala hein ba kufa non de ba kufa mama la mko kuta ati proposition ekufa lelo okufi lelo balongolo mchopoka lelo okufa na poison okufa na nini donc ba kufa kala mama la mkezate eza mamba papa Joker na minute asimbi na kin papa Joker bozaka bozui succès ba ange ngolu ba tout patata le na poto papa Joker yaka na baloke ku obwaki na na yo na musala na succès na maye du tozo bangela yo apo bele baki bakufi en tout cas maman eza kozanga koyeba yo zui avion hein et que ti na France au pays ni OK kuna roi footballeur te OK le roi menuisier te OK lokola
OK lokola artiste et comédien. OK wa artiste et musicien. Musala na yo nde memi yo ematisi yo avion. So comment kuna abandonner musala ngo. Eza kozanga koyeba mama. Lelo soki babengisi papa Joker parce que artiste et comédien batala ki pièce ne ba sepela to mona ye bobo. Eza mabete OK ozongi. Pour soki otiki théâtre ba bengo susu te comme artiste et comédien qui ndekuna. Et lelo yo tala bande comme susu. Séparation za mabe hein. Abraham akabwana na lot. Ni tala isuki la lot ndeni. Nisika mwasa koma libanga mungu lot yemo bien libanga mungu ko akangami. Neto mona eloko ezoboma ba artiste na biso bakoka ko saisir ko gérer élévation te. D'ailleurs élévation yani nyango mama kaka ba commune na biso ka awa kaka. Hein na ko international to mona no totala bandeko na biso ne totala bango na libanda ya mboka. Mala baza internet Jamel awa ayebi biso te. Mais muntu nyoso to comédien muso ka Jamel nani boy suki nani. Suki na siriki. Suki na ba siriki. Nani Go banani. Bango di moins sur le plan international tozomona bango mais papa na ngai. Ka awa ko jouer na lingala. Bino bozo sala effort moko te comme international. Bongo to recommander ni mpota ngolu ka OK. Batikali ko yeba kuna tana na groupe ya Simanda kwa France te. Zomon. Bando kendeka ko betaka masuna ba ikala na banini. Yango pesi. Sala ka ba vidéo na ba page ba mona ye. Oh soko kendeka na OK France. Uwe ko luka ekiri maloba ya mboka France. Groupe salongo ya mboka France. Comment est-ce qu'au fur et à mesure, aux autres s'intégrer, titi, bakota lope na ETNC ya mboka France. Zaka, est-ce que yo sala ngoya yo peso koke ala kwa. Na eloko liboso na luka na s'intégrer nanu na pays nga na kei. Na ko luka babi mutu so amela diamba, so akena matanga luka esika milinga ya anu ezati. Baninga se wana. Na commune na boko luka asa du ya ba collègue na ye. Babi momelelika ya azara mopayate. Ndenge yo pe koza OK France. Luka groupe moko joueur kuna so nini atabaleka na télé na bango so aka na commune na bango na France so ya wapi banda na nuwana ekoki pe ko propulser yo okomi pe bimisi yo international lokola ba vient na biso ba Jean-Marie Kassam tuyoka ba travailler na ba RFO ba nani tout ça tuyoka ba kombo na bona ba radio ba vie ba Kasongo Mwemba na ba RFI tuyoka bango ba kombo alors ba bandaka awa titi musala bango memi bango ba comme international. Mais biso awa maman ils a pas simi ko na bandeko na biso lelo ko ka bele awa comme gouvernement ba cotisation ba nini non non en tout cas na ko senga na nzambe nazo condamner bandeko na bangai te mais nazo ba pe apesa ngai mayele un jour soki na tombwami naza lokola bango te naza insensé te. Ça dépend bien de mutu akendeli ya okobima artiste kuna oza même pas na carte d'artiste okenda kuna ngulu okenda kuna soki fête ya mariage et puis okomi o camoufler na okende kolura ekiri maloba kuna ndeni hein oluka ta groupe papa Joker kuna ndeni pour condition kendaki nango mais maman en tout cas ba surprise monsieur ozala toujours les meilleurs mots dans Brazzaville tokobimisa ngo le meilleur autrement Kaleba mekama kampana isimba te yomona te. Mais qu'est-ce qu'on dit? Bible les a encouragé biso abi kende dans les eaux profondes avance encore. Ba biso ke simbité continue encore. Bango so ke simbité biso bana Léopold Mutomboka Lombo. Bana les chandeliers. Et puis on a travaillé dans la communauté hein. Ministère amène aux à Brazzaville. Tout ça les logo l'amène autrement. Mais tu représentons après. En tout cas, na mayele mususu na ndenge mususu. Tokozaka na yo la patronne. Oyo ya côté na biso biso tokomolanda yo. Olandi biso mingi. Biso ko foto bando olanda yo. Koluka yo. To ça plaisir na grande quoi azotala biso papa Joker a lobby vraiment bato mituna alekisi yepe yepe mayele leke belé tota nan musala ni papa Joker asalaka. To zo pièce oyo je crois. Yango non papa Joker. O totala. Yango. Ils ont été comme na s'appelle bon so na ba le sel pour na bi ba massa mususu na ba ndeko mususu ba te ka céder ba 500 francs à victoire hein ya zo te ka combien $5 3 épisodes dans la katia 3 épisodes quand même lu maman na comprendre so na $5 OK ça va côté nini mona na pesa adresse aki asombi dona minto esili na ministère na mena ba te ka na 8e esili
Voilà, ngape na pesi bino ngo, oya linga soma ngo na $5. Ah bon? Bati na mbongo produit. Vraiment ceux qui bandeko bozolanda biso, ba producteur, surtout na ya nzonzingi te, pardon. Boko ta makamna ngai te. Na kangela bino ennemi bo so na tali ba via bandeko na ngai nzonzingi, epesa nga kanda. La pesa nga te espoir. Ngai te, pardon. Parce que ndena mona via bandeko na ngai o ba mi pesi corps et âme na nzonzingi, lelo yo. Eza mawa mingi. Mingi via nzonzingi mabe. Ba mabe. Mais mabe makasi ebomi na ba groupe ba tout. Yo comme ta komi kitoko be bazalicien, hein? Makalunga tani makalunga comme son nzonzingi te. Aumeli combien d'années pe lombe azaka na beauté wana. Son nzonzingi te. En tout cas maman Kalunga na félicitaka maman. Aza non visibilité na ye. Visibilité na ye non. Si hôtel na ba publicité, est-ce nzonzingi pese publicité? Il ba orange tout monde na ye ba bloqué belé publicité na kinya. Nzonzingi te maman na nga so aza sincère. Lukae aroye biso ba ta musu ko soigner na ndenge lobeli même na Angola zo kende bani na kenda ka kra théâtre nzonzingi meka ba théâtre nde ba bien eza ba film na ye net mama Kalunga na koma na exemple na komolanda style na ye koteka ba CD yo mona pesa ngo producteur na ngo abiki na osela mama Kalunga promotion azate ye moko mama na ngai akindaka tambolaka tout ya monde pour promotion ba CD na ye pe na kishasa musala na ezo ndima ba publicité eza nzonzingi te en tout cas nzonzingi na ngo pese marché ya pub nzonzingi na netini ma Kalunga na ngola ba ko benga ye ba production aki asali mais ba nzonzingi o a jouer esuka na ngo ka ne ba silana na producteur $100 na ba lelo ma Kalunga lelo akoko mape o produire pe en tout cas o produire pe nzonzingi pe asali pe mais mama Kalunga ba jeter pour avoir na site na ye en tout cas Jolie Kalunga to pesi yo ba bonjour esiko za vraiment musala kitoko mama Kalunga mais après tozo mona bilonga ba tebele mais totala na nuni eza na kati ya bon voisinage oyo papa Joker azo proposer biso CD yango eza na $5 olingo zo CD obengi papa Joker yo moko pesi esike comment Flori photo le roi dans Londres aza mobala Marie-Jeanne Mombang ya so mona $15 te bongo te hein so olingo contribuer au mona spot mo eza na kati wana to sali yango côté qu'ils a $5 contribuer sur nalobi ke nango côté keza o sepel na œuvre o komi na souci ya koleka ba producteur ya nzonzingi no na boy na komisa papa Joker mobile na zoba po lobi azanga la pese kwa ngazanga yo ka olela ba producteur ba bimisa ba comédien ba bini zoba soki ba no produire biso na ndenge ke to kende libozo to za international ne bela nzonzingi salama nde lelo ba Nigeria domina biso te en tout cas totala na nous tozonga sima po na projet tant to mona elongi apôtre awa donc ba trafic mobo ba tete ba rama na bango ya donc on peut so pas apôtre joie ki na kati so ndenge nini ma totala na nini eza na kati ya bon voisinage ya papa Joker bito zonga moto na yo javalo etumba oyo nyonso tu atelemeka biso jambe totobelela yo ntango neli okitisaka moto wane ebebisaki banzambe na abalo tumba abalo nyonso ali na lopango oyo tumba ye kitisa balase rokete satan epanza nakangi yo epai mosusu te nazobebisa ya voisin oyo ineka ngai nabendi moto na yo nzoye natindi yango ekita bakufa otobende esikisa yo nzambe nazobelela moto na yo ekusi na yo ebeta bango etumba moto mitraye nazokwaka fire wo nzambe oyo lobi na mokanda na yo zela na mokanda na salon alobaki bakobundisa yo bakobonga yo te tozali koatake bino na ntongo oyo tikate armée céleste ekita oze munduki oui nazali koatake nzambe komisa mobali na ngai rambo libosa ba vietnamien kobanda numero 1 ti na bisi bozika tobengi bomba tobengi grenade ekitela bango nzambe obi ekitela bango mama
mitraillette ezo bango ata pote muto mongo nazuba grenade boete na kati venir ya mulimo akango na numéro 1 et surtout mais yango boete lance roquette eza ndako ya etage commissaire ngo pra oh sambela te tata boyokanisa bobeli mutu te tous les gestes de force mutu mobimba lelo oza na mulimo ya togolais ya marocain nyonso tu yokomi apote mutombo bokesambela ndako kalelo kanolobi ndeko monene ekita la fleur tobengise komamu katakata bango bokosambwa obongoli motema baze mulimo tobeta bango si babenga bino bakokeri pourquoi bato bana raison yo veni mobiba yo mama osambela okomi mosambela tobosana na avenir okomi mosambela basenteka yo ozongi epai ya bino nini ezali okomi mosambela tozonga oyozwaje mimusu toboyaki molimo bazemi awa toboya molimo kosente awa toboyaki olingi nazo kotima na ngai nasimbisa yango dingwe na bete yo sikoyo osambela bible seke moto ngo ezwi yo moto ezwi bino tala oyo na bete ye yo beta nani yo moseka yo alonga boye kene boye akosila lelo akosangwa bafresh akotisi yango nakotisi yango nabiakane mavingedi ayaki yango ekomi boye bobongwami bo tozongaka isi boya pokwa boke 8e boye te lukanani numero affaire bide maem osake mission mpona agende eluki makambo agende eluki makambo na lokwao ngai nasoni nazongela ezikisi etumba bango oyo spirituel mulimo kolongola bazemi totindi yango oyo kosoldaka nzoto na yo oti bafame epiki yango boye nabendi napoti molimo korefule yo banda basentaka yaka yo te okomi osali jibire titobengelaka bango bayaka monako bondela bisa asala jibile d'argent jibile d'or jibile diamant bayaka kobondela biso bado bopesa biso ozi komona yo okomi kokosa bato na maneti bakanosala bazali mwasi ya serie ze bon c'est pourquoi nalingaki ogérer yango si mon colonel non nalingi kuti bablack te naza soldat chéri mwana aza bien obi na nsima na yo asungi biso tellement moseka na papa joker donc c'est pas facile donc musala kitoko makasi ya papa joker bao basepeli na so déjà que président Mao azomatisa biso na lola babi flèche ozokende yango lola elamba ngo yango oyo eutaki sini mpo baotuna ya tike na mpeza na kati te bana na botamba bosala te la mama tike babi balata yango kabwe bape na yebi na te babi oyo nzela za ya lola soto ndete o matabo ya José ndete o matabo tozonga suna sete toke kaka likolo papa joker
assistance à bato ebeli na eloko yango mosala réussite total badiplôme yango yo finalement ozoconclure nini mpona sikoyo? En tout cas mpo na ngai nazozongisaka matondo epa nzambe parce que tozalaka apprécie te na vie. Silence ya nzambe eza absence na ye te. Tobandaki tozotravaille kaka na bandeko bazoapporte mpe mwa un plus na kati ya groupe na ndenge mabe te vraiment mpo bamisusu baseri mo na benga bomo aye na ye mpe te. Mais merci nano na bandeko baye baparticipe na benga bango baya mosusu mpe apropose ngai benga ngai na bino so nabengi ye akoya nabenga mpe baya namona bapapa makaya baza wana na kati babidibidi bazali bapapa ewawa baza batatu Bill Gates baza na kati vraiment eza bafrère na nga tozala na bango en bon terme vraiment nzambe azwa lokumu parce que ntango tobandaki biloko ezalaki te badiplôme ezaka signe kaka ya reconnaissance ke bato bandimi mwa mosala nazosala parce que eza teke nakomi eloko te mosala ya ebele nde ezozela biso liboso yango te ekomisa ngai mapeka loka joueur rugby yango mpe ekomisa ngai teke lolendo yango ekomisa ngai te nini te me bilobi aloba rien mosala kaka mpo eza mosala na ngai yango nde ezosunga nga donc nazolanse mpe appel na bato nyonso tu soki otali olandi ndambo extrait ya pièce oyo na nzela mama la patronne ebeti motema na yo olingi kino totravaille en collaboration aza bien placé soki okoatteindre nga facilement te na nzela ya la patronne okozwanga facilement. Numéro na ope opesa voilà obeta plus 243 89 73 46 134 plus 243 89 voilà na opesa yango na France 33 89 73 46 134. En tout cas wana so obengi tosola bien na baproposition so oyo boza nango. Je crois que nazopesa mbote no bandeko na ngai mama Brigitte Mboyo Banzuzi aza kuna na Mele na mboka France, Blaise Beni bambote na yo nyonso na France, Charlotte Amundala na mboka Russie chérie na yo babizu yango yo. Je crois que Charlie Lula yo nakuna na Gabon kitoko bolandaka mpe okotaka mpe na internet bomona yango vraiment bolanda la patronne, la première patronne oyo mama tonda boboto ayaka vers biso. En tout cas maman merci vraiment émission kitoko mosala mpe malamu moti bakomolanda yo seke oza penza oza exemplaire. Nazala la patronne avant kutu série ya la patronne ya donc c'est la patronne précédent kaka ntango nga na ye mbala mo sera la patronne mpe ekoya na nsima na nga bato nyonso bakomba la patronne me nga nazalaka avant nazalaki déjà patronne ya image ya Congo ti lelo. Merci na président Mao mpona Tokyo nalati babi euti Tokyo balata yango kaka boye nga mpe nayebi nanga mamba bilambo bino boyebi nalataka bien te nayeba kolata tende bino boloba nayebi olata te wana donc eza nango kaka oyo bapesa nga azalaka nanga motema bien eza ndenge les millionnaires congolais Serge Kalala apesa nga Versace oti lelo abikaba nyonso mais montre Versace kokaba ngo te. Les millionnaires congolais Serge Kalala, merci beaucoup. Merci na base addition d'aki si ma caméra. Grande rotopesi o merci ebele, bonne santé na yo. Merci na Flori Photo, mobile ya Marie Jeanne Mambong na Londres, merci na yo. Maman Nicolas Grasse na Suisse na base Luana tokoki jamais kobosa na yo. Merci na Walter Kabangu, moyebi na kolo Walter Kabangu et Ange Ngolu babiondo chapotaka image ya Congo sans yo ya tokokufa. Les fils mata babi les fils mata ne mkolo YouTube oyo. Donc YouTube oyo les fils mata nde afungolela biso yango ba moko base avandisi masolo gi grand zoko donc fondation image ya Congo grand zoko les fils mata komisa confirmer pas miko na comme confirmer bato en tout cas na yamba tellement aventurier ba kotisi vraiment bato na bulu yeke makasi ozumbonga bato sara kisi et puis kisi monani te donc esali moi mobulu donc ngani na samno boye papa Joker akangi kini ndenga bien ba pièce bien donc et là teli ya bien non na moi tolo lokwa bo joka José na lingana na moi boy mais obombi on peut moi ndambu te attendez to finir quand ba Tokyo ya président Mawa Chine et ça li moi bien non ya bien mais et fini comme sous lamba bien likolo. En tout cas José merci beaucoup na ndengo zo sala attention à makasi na image ya Congo somba cédé na $5 so na $5 na yo ko tinanga pe na osombela yo tina nembongo na mbongo na ngati yo tini mbongo na yo na sombeli yo puis na tindeli yo otela patona na sombi yango metela ngango na YouTube ye baza sir na makambo bazo bapesa lokuta te eza ba vérité
kobongana te kobongana te kobongana te ezaka site moko image ya Congo coin epai ya la patronne babi la patronne